nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisango ya ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Mataki na kamba eluselemi ya sika ba mama nyonso ya mokili mobimba baike bauti bipai na bipai na 4 coins du monde entier topé baeto bengi association des femmes kimbangiste afki ba matina ngomba ya bule boya ko pesa nkembo pe masanzoli epa yeme nzambe molimo mosantu papa simo kimbangu kiangani natina ya elonga oyo ye asila bongo ko pesa mama mwilu marika wanganzitani oyo mwasi ya elombe une femme internationale asila ko simba lingomba oyo pendant 38 ans ye asila bongo ko tika biso omokolo mwa le 26 avril 1959 na maloba na ye ete botika ngai na kende kozala molobeli na bino epa ya tata 27 avril 1959 27 avril 2024 jour pour jour tozali bongo kokundola 65e anniversaire wuta mama mwilu Marie Kiawanganzitani asila kotika biso na yango wana bomoni ete ba mama ya mokili mobimba basiliko tondi sankamba eluselemi ya sika na tina yako zongisa matondi epa ya nzambe molimo mosantu kasi na nzela wana biso pe lokola tozo mokumba ya kopanza sango ya tata molimo mosantu to tikali simate na kolakisa na bino bayebo olandaka menga makimbango television na tina ete boko bongo koyeba maye ndenge makolekela ana kamba eluselemi ya sika na milulu mia le 27 avril kasi eloko moko tozali kosenga na bino ete abonnez-vous massivement et restez toujours branchés na chaîne Nabino. Mama mwilu, eloko nini tokoki kopesa na yo. Mama zwa lokumu na yo. Mama mwilu, eloko nini tokoki kopesa na yo. Mama zwa lokumu na yo. Musala monene tata kimangu apesaka na yo. Yako batera bakotambala pelingo maoyo. Soba indo koki
Mama Mwilu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mot de circonstance, prononcé par votre membre serviteur, de directeur carrière chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Barou, à l'occasion des festivités du 27 avril 2024, date marquant le 67
qui se sont mobilisés à l'intérieur de notre brûle-cœur capitaine Marie, une femme voyante, exceptionnelle, dynamique et modèle de valeurs humanistes de base, qui a soutenu son mari, Papa Simon Kimangou, et son œuvre jusqu'à sa mort. Distingués des milliers, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, cher Papa et Maman Kimangou. Point d'impression de rappeler ici que les festivités de cette année sont spéciales, riches en couleurs, du fait qu'elles entrent dans le cadre de la deuxième commémoration de la journée du combat de Papa Simon Kimangou et de la conscience africaine, conformément à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, prise par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation. Il sied de préciser que cette ordonnance présidentielle n'est pas un simple fait du hasard, mais plutôt un signe de temps, car c'est-à-dire qu'elle est prédestinée comme mission à accomplir pour l'officialisation de la lutte menée par Papa Simon Kimangou depuis que notre Seigneur et Sauveur de Christ de Nazareth lui avait confié la mission de libérer le monde contre toutes sortes d'aliénation, d'exploitation et de domination. Nous sommes en train de vivre la matérialisation de la promesse que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, fait le 6 avril 2021 lors de son discours solennel ici en Grand Nouvelle-Jérusalem, devant un monde évalué à plus d'1 million de personnes, à l'occasion du premier centenaire de l'église humaniste, laquelle promesse consistait à faire le 6 avril jour férié légal en République démocratique du Congo. Aux autres pays de la sous-région du bassin congo-océan, de l'Afrique et du monde, d'emboîter le pas pour le salut de l'humanité tout entière. Les présentes festivités se passent au moment où toutes les mamans de la République démocratique du Congo saluent la nomination d'une femme au poste de Premier ministre et chef du gouvernement par le chef de l'État, que nous félicitons en passant pour sa volonté de promouvoir
kutukadilanga bimprovela kwa masemeto ntango za wonsono tulombele kwa mama no tutela mana beto bana beno taluvana kiambote faki tukubitano moko twavana ngudi zaitu kyambote mukumbwa se mwana tata mwana velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela ba mama lulende lukono vwanda engisi myande mupingi munza bauvo nzambi kenako nzambi kamone kangako nzambi imupepe nzambi iyembe kansi betu mumbandi yanya diambu dodo tuvuni sidio kadena bonso boboko ekuma kadi fumo etu Yesu Kristo yandivo kwenda ikwenda ngenda kulolombela sadisi impeve ya nlongo ya kedika
ilemba ninsatambula diambu dizilungana na mubeto mutata Simoni Kimbangu wa Mwanda Velela Nzambi tuka le 12 septembre 1887 tata Simoni Kimbangu Nzambi Nsenya Zulu yentoto wena yeto kindwadi uzinga nga yeto na telu mukya unu wena yeto kindwadi kayo yeleko yekakanoke nembenituko Nzambi yanteki la kayenako Nzambi bena landa kunimande kayenako yande wandete yande pe wanchuka tulombele kwa sedeto tata Mwanda Velela watutela mana betu bana tuvana Kyambote. Thank you.
tokubikeno moko twavana tata nzambi kyambote mukumbwa se ye mwane tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Samba. Ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza wa siditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalaga yetu tuka kwa yelengu, se mwani mwanda velela. Amen. Na kubwa tata mwana pe tata muli mosatu. Tulanga ki matera biso mama pastor mtate ya biso abangira kile na banzemba bayuda ake na bibeko mikana ya suka to yoka kito to bomba to sare la po mukoroana to bika tuzana isengo mingi ba mama to ye ebeli ngana sepeli biso nyo tuzana isengo bongo bye bongo te. Namoni boike dege to ye beli usale ko salama eko salama be ko salama te eko mona na be ko mona na te et l'accepté makamunyo so banga ko na bana biso makamususu ya mabe to longola ya mala munde ya moto osaela kono nisolo bakiboye mukolo wana nzambe abongisaki ke ahobo mokili ya yebi yango te bongo bie bongo te degedi de voi kiti ko bange esali ya solo photobanga on a mis les années 4e génération et qu'on a appelé ya suka mais ma bébé comme mingi na biso bato kasi to bandi boye mama mwila longaki mpona nini atosaki o nyonso balobaki na ye akokisaki yango lelo tozomonaki biso nyonso toye awa kokumisa mokolo oyo mama mwela atika biso ye nde molobeli na biso epai ya batata kobana na ye moko papa kimbangu batata na biso
ye aza molobeli na biso ye mpe amonaki pasi ndenge nini amonaki pasi plan ya Nzambe papa Kimbangu okangama na famille na ye moko mama Mwilu na bana papa Kimbangu asengaki permission na famille alobi Nzambe apesi biso mosala me mosala wana ekosalama awa na nkamba bino nyonso bobima nga natikala kosala mosala ya Nzambe bamosusu balobi yo nde okobima biso totikala biso famille na nkamba mama moko mama Kinene ye alobi malamu ye moto azwi mosala ya Nzambe atikala biso tokende esalamaki bongo me ntango likambo tembe mpe ezalaka babimaki noki te kasi le 6 juin bayokanga tata Kimbangu Nzambe alingaki te date wana esalama bongo bato ya mboka nyonso babimaki bake Ngome Nchuka bake Yanda bake pe Lukengo bisika bamboka pembeni ni bakawanaki awa basoda nde batikalaki awa na bamindele Monsieur Dewa nayebaka ye namonaka ye Monsieur Kouf ye mpe awumelaka na ntango bapapa bazalaki awa Dewa na ntango na biso toza kotanga na classe nde namonaka ye naye kokanga papa Kimbangu ntango awuti banza nsanda mboka etikalaki na bamindele Maman Mwilu atiki biso na décembre, le 24 décembre 59 balobi lingomba esambela na ngo de baaktivité ya misala lingomba ebandaki elakisi ke Nzambe alingi biso mingi liboso ebandaki na Brazzaville na 58 biso awa na 59 na Angola na 74 ba français nde babandaki na Brazza biso tolandi ba belge ba portugais na Angola avant makambo nyonso wana esalama ntango bakangi papa Kimbangu na 21 Kemba Nzangungu batie na train ndenge bakabolaki makambo na bango tata Nzambe mama Mwilu fo atikala awa na nkamba na bana papa Kimbangu fo akenda na Lubumbashi akendaki Lubumbashi mama Kinzembo papa Kisolokele bakendaki na Boma ndenge mama Mwilu atikalaki abatelaki mboka kasi mokolo bakendaka papa Kimbangu asengaki avant train démarrer amona bango papa Mfuma Longo papa Mfuma Mbanza papa Dialungana 5 ans papa Mfuma Longo 3 ans mama Mwilu mwana aza komema azalaki papa Mfuma Longo papa Mfuma Mbanza na 5 ans na ye na makolo distance oyo basalaki nkama Mbanzango bakomi avant bakoma Mbanzango batata moko bavandaki esika moko baza komela masanga tentation ya liboso yango na mama Mwilu bango baza komela masanga bazwi verre ya masanga basopeli papa Mfuma Mbanza mama Mwilu alobi koloba te baleki
komi kuna na nzangu na butu wana mama moyo azaki na pasi ya bibon mundele amonaki yango alobi lobi nde tosala opération me na butu wana papa Kimbangu ye moko ayo kobongisango bibon wana esilaki sika balalisaki bango na pula ye na salite nyonso na nzoto ezaki lokola cave na likolo bati basoso na se nde bapula ye bango bakotaki bamama moyo na bapapa elakisiki ekomekama ntango bazongoya na nkamba bavandaki na bamindele mundele wana bazaki na ye bavanda wana bapolisier babongisaki place moko ye mundele azwi mama moyo mfuma mbanza papa mfuma longo akangeli bango na ndako wana azwi bapolisier bokengelaka bato oyo nga nakenda no mobembo na kosala 6 mois na mobembo wana azokokende kasi bakotikala soki boyoki bango solo ya kopola botumba ndako yango kuna akendaki asalaki 6 mois na retour ayo okuta basoda baza wana nga nayebisaki bino nini soki boyoki solo botumba ndako oyo nayokuta ndako yango eza kaka bakamati ye moko mundele afongoli yango atala mama moli problème eza te bapapa problème eza te bokasi ya tata nzambe emonanaki mpe emonanaki te elakisi ke batata batiki biso na programme oyo ezali ke biso tosalela makambo ya kitoko oyo nzambe soki asepeli tokozwa nini kasi tozali kobebisa na ndenge nini depuis baaudio ebimi tozosala mabe kasi biso tozali bana mibeko oyo tozosala na lingomba eza malamu te tobundaka te toswanaka te tolobaka tofingaka te tosalaka mabe te me likambo oyo soki eza komonana biso nanu tozosalela yango alors ekozala malamu te ntango ezali ke ozwi biki osali mokanda na yo epai okotinda yango kaka bato wana bakoyeba ke moto akomeli nga tel asali boye alobi boye baaudio de po ebimi mokili mobimba fo bayeba ke kuna bazokofingana kuna bazosala na mabe ntina mangomba likambo wana nde ezopesa mabe nzambe soki asiliki pasi ekoyela biso na mokili mobimba likambo wana tosengi totika na 31 papa mfuma longo akendaka na mbanza Kongo kuna bakutanaki na roi nzinga nkuu basololaka makambo oyo ezali ke pasi oyo toza nango na mokili nzambe asili kaka malgré asili kame atikaka biso te likambo wana tosengelaki yango volumes lisumu oyo Adam Eve basalaki tour ya mibale akendaki kuna na 75 basololaki lisusu na roi ya kuna ya misatu
ezalaki papa akendaki Kisangani. Na Kisangani akendaki kuna Satana apesaki nzembo. Nzembo ya Satan ezoloba yo papa diangela zwa oya yo otya bilembo. Ngai pe Satana nazwa oya ngai tokekela lifelo. Mais avant azwa nzembo wana Satana aba 80-85 papa mfuma longo alobi bien Satana pe alobi alingi akota na lingomba Nzambe papa pe andimi na ye akota na lingomba aye koloba lisusu pe kati na lingomba bato ya kodefa pe bazali pe bazali te sikoyo oyo bazo koningisa lingomba bana Nzambe bana Satana bato kodefa pe ya kodefa te moye totambola boye ezali te tokanisa tokome na suka tosala likambo Nzambe soki asepeli nango wana esengo tokomi na ntango suka bilembo eza komonana basine ezali komonana tozoyoka ya ndenge na ndenge tozokomona ya ndenge na ndenge tozala na position wana te biso tobundaka te toswanaka te tosalaka mabe te tofingaka bato te mpe makambo oyo elikaki na 6 avril epesi esengo te meme wana nkama makambo ndenge wana esalama yango wana telemi mama mwina alongaki biso mpe fo tolonga basongisongi makambo mabe totika yango tolobi ke papa mfuma longo jeteki yemba nzembo oyo eza kolakisa kokabwana mpo malongo azwa bato na ye atya bilembo yo moko tala elembo na yo soki ezali so eza pante soki elongwa nango lere yango
merci j'étais qui ezomaki wapi na Kisangani papa alongo na Kisangani bozongi na ye ake Angola na Mbanza Congo na 88 alongo na Mbanza Congo aye awa na Nkamba fête tozwaki konfete liboso le 25 décembre Noël oyo j'étais qui baye kosala accident bato bakufi makanisi ya bato nyonso ya mokili balobi bapapa bato basali bongo bato mabe bafundi mpe bazwi décision papa bakanga ye bango misato bakangama kasi ntango na ya président Mobutu accident esalamaka na oyo na ya meke banani baleki mingi kokufa kasi bokanga batelemaki moye bakanga esali te emonani ke bitumba ebandi oyo bapapa bavandaki na 5 mois na Nkamba makambo na makambo sima bapapa bazongi eye komona na ete baku eza kokontinue mokili eningani relaxi sata na ndenge alobaki zwa oyo ya yo tia bilembo nga mpe oyo nakozwa ya ngai nakokenda bango lifelo biso bato tozali awa tondimi tokende lifelo elakisi ke elembo na yo batela yango tofingaka te tobundaka te totiolaka te lolendo tolongola makambo nyonso ya bosoto ya mabe tolongola remarke oyo tosali audio biso tokosala makambo wana te tokosalela makambo wana te tokoki koloba yango mpe te tovanda kimia biso bana tata Simon Kimbao toyebi ke tozali bana mibeko tokozwa ya exemple Égypte Moïse mpona kobimisa bana Israel ezalaki mantata kuna Pharaon aza kolinga lisusu te babima mais bokasi ya Nzambe elakisaki Ramsès mwana na ye akufi mokolo mpe bango baza kobima mwana akufi basali makambo nyonso mpo ete mwana wana abika Ramsès mwana na ye bakolaka ensemble na Moïse komi pembeni na kokatisa mai atindi basoda basoda bakomi pembeni Nzambe atie flu wana atiaki moye bamona so nzela ezali te kino bana Israel nyonso bakatisaki buyari wana elongwe balandi po bakomi na mai banguna mai ezongi ndenge etambolaka bakufi wana kuna na bayuda oyo ya Nkamba baya kokanga papa Simon Kimbao me kuna na camp prof kuna na mai ntango bakati baya na koma na Nkamba papa Kimbao alobi baenemi bakomi pembeni bakanga biso basoda baza koya kasi soki oza motema makasi te bima kende na yo oyo alobi ke ya kosupporte ya kokoka ye wana atikala kobima ya bato ndenge boyebi manevre babingika bakoma pembeni kote ya nani wana ekomi flu camp prof na ndako ya Mintino flu
basoda bazomona so nzela te te bato ntango babimi oyo balobi biso tokotikala toza makasi fo wana elongwe bakoti menance ebandi me mobeko ezalaki ete soki babeti yo kozongisa te oyo nyonso koningisa bakosala makambo nyonso tozongisa te kasi oyo azalaki wana azongisaki mwana na bango akufi masasi elingaki ebima te ebimi donc bakitisaki mibeko Moïse na nzela azwaki mibeko ya Moïse nzambe apesaki ye ekomamaki na maboko ya yo moko tata nzambe na moto esikaki batikaki bana nyonso ya Israele ntango Moïse azwi mibeko akei kotala bango basali nzambe mosusu ya or Moïse asalaki ye pasi mabanga mibale nzambe apesaki asalaki na moto ye abengi bamosusu bala Moïse azongi ntango atali abengi oyo alingi aya kote na nga azali aya oyo alingi atikala na ye kuna atikali oyo balingaki bandimaki bayaki ebele oyo batikalaki kuna abwaki libango mabanga wana oyo nzambe apesaki epeli moto bakufi biso mpe baza koloba soki olingi tata Simoki Mbangu landa boya soki bolandi te oyo koyela biso yo oza ya pasi kasi makasi ezali na mibeko oyo ayebi anglais na oyo ayebi ke français na lingala toya totanga na mibeko nzambe apesaki soki toyoki mibeko nzambe apesaki nsima nde papa pasteur ye akotangela biso de la ville akotangela biso oyo ya Lingomba boya bosala noki soki boza pembeni boya kobanda toyoka. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur instruction de sa divinité, Papa Simoki Mbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, nous allons faire la lecture des 10 commandements de Dieu contenus dans le livre d'Exode, chapitre 21 à 17. L'intitulé est les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi des jours du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Exodus 20. I am Lord your God, who brought you out from the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other God before me. You shall have no other God before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain. The Lord God will not hold him guiltless who takes his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your family servant, nor your cattle, nor your stranger who is within you, in your gate. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, to see and all that is in them, and rest the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and allowed it. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Tokotanga na verse Lingala. Njambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai na jali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili Egypto na ndako ya boumbu. Okojala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te. Soko elilingi na eloko na lola na likolo te. Na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te, to kosalela yango te. Mpo ete ngai yawe nzambe na yo najali nzambe ya jwa. Nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato koto na koto baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga nkombo na yawe nzambe na yo pamba te,
mpo ete yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango, okosala mosala mikolo motoba, mpe okosilisa mosala na yo nyonso. Nde mokolo na sambo ejali sabata epai na yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te, yo te pe mwana mobali na yo te, pe mwana mwasi na yo te, mpe muwumbu mobali na yo te, pe muwumbu mwasi na yo te, mpe bibwele na yo te, mpe mupaya na lupango na yo te. Mpuete na mikolo motoba, yawe ajalisaki likolo pe mukili, mpe mai monene, mpe biloko nyonso kati na yango, mpe apemaki na mokolo mwa sambo. Yango wana yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo, ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na ntina na mujale na yo te, okolula ndako ya mujale na yo te, okolula mwasi na mujale na yo te, soko muwumbu mobale na ye te, soko muwumbu mwasi na ye te, soko ngombe mobale na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mujale na yo te. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Apesela kandigisa na ponami na ye tata Simon Kimbangu. Tozalaka na mibeko 12 oyo etambusaka lingomba ya yambo. Tosa bango bazali na bokonzi, po bokonzi nyonso euti na tata Nzambe. Ya mibale, linga batu nyonso atape bayini na yo. Mbeko ya misato ya lingomba, komela likaya tobangi te. Ya mine, komela masanga to eloko ya kolangwisa te. Ya mitano, kobima te, kokende kotala kobina te, kokende kotala mabina te. Ya motoba, kolala bolumbu tope kosokola bolumbu te. Ya sambo, koswana te pe kobunda te. Ya mwambe, kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. Mobeko ya libwa, futaka paku ya leta. Mobeko ya zomi, kobombela moninga wayo kanda na motema te. Mobeko ya zomi na moko, ndima mabema yo liboso ya baninga. Mobeko ya zomi na mibale, kolia ngulu to sombo te. Ngulu ya mai te, nyoka te, makaku nyonso pe epekisami na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. biso nyonso toyoki tolandi mibeko Nzambe apesa biso na ya lingomba na yo ya tata Nzambe. Yango nde kobatela mokili. Soki toza koneglige yango, omona ke mokili okozala kaka ya koningana. Totosaka mibeko ya tata Nzambe te. Toyoki oyo ye apekisa nyonso tolanda tosalela yango. Oyo mpe lingomba apesi yango totosa tosalela yango. Yango wana bapapa bapesaki biso likabo yango
biso bana mibeko monita on tokomi na 88 89 bapapa bayekoloba boye lingomba na biso soki ekokisi 100 ans bokomona makambo ekoyela biso ya liboso na liboso ya ndenge na ndenge ke tokobandela na zero elakisi ke tozongela susu makambo ya kala te tokamata makambo ya sika yango nde kolongisa biso soki na nivo nkamba tokomi kofingana pardon kobetana koloba mabe likambo molimo kozala so pembeni na biso te kasi soki tolandi mibeko molimo kozala kaka pembeni oyo nyonso kosenga tozwa réponse ya malamu yango totangi mibeko zomi ya tata nzambe na mibeko ya lingomba tomonaka masanga te eza na ntina ntango noe amelaki masanga tala makambo eyelaki ntango oyo ezalaki pasi na Sodomu na Gomora tala makambo eyelaki biso eza ebele lelo soki tolandi makambo akalakala nzambe aza kopinir bato ye moko kasi ntango tozali soki osali mbeba nkolo yesu akoloba tata tika bango ngai naki kokufa mpo na bango nakufaki mpo na bango yango tozomonaki neti toza koumela me suka ya likambo nkolo yesu nde ya kosambisa mokili motu mosusu te oyo mpe bapapa bazomona mpe bazomona te no biso nyonso tozozela nkolo yesu ye nde akoya kosambisa mokili sala na yo ndenge olingi ozano libre kasi na ntango asuka nkolo yesu okomona ye kaka nkolo yesu mpe akoloba ngai te moto akofunda bino moïse parce que moïse moto azwaki mibeko wana nyonso mpona kokobisa biso tozala mayele tokweya te bayeli na mokili ke lingomba tata simoki mbango eza na mibeko biso nde tokweyisa mibeko wana te oyo bazalaki batindaki bango mpona koya komeka biso bauti epa nyonso batindaki po ete babebisa lingomba ntango yango oyo tozwa mayele basine d'etat eza komonana kambo ekomi pembeni lelo oyo bamama bato esi ekomi na mwanda bato bati drapeau ya Congo soki basisi lelo bato wana baye kotika yango baza koya awa na nkamba lelo kaka soki tokomona bango na lobi na lere soki lere nini lobi mpo bakotambola butu bakoya kokoma na nkamba bamama boresir tobi soki tosali fete ya bamama moyilo tokendaka mpe kotala esika bakunda tata mwasi kola bazosenga ntango nyonso $30 tokomi na biloko mibale nivelese ekomaki ezali awa elingi oloba ete lelo soki basurveillant basisi honneur ekoleka obien jeteki soki asisi ekoleka mpona kolakisa ete oyo bapesi nanu te topesa meme okodouble yo kaka meme triple pesa na yo kaka mpona zwa nyonso nasengaki tokopesa nde tokopesa te bobeti maboko te tosala makasi tolonga na misala ndenge papa balobaki bolingo mibeko
misala kona nde nzambe akolakisela biso makambo ebele basava mpe bakobima soki tozosala te mabe oyo bapapa balobaki na biso emonana mpe emonana te sikoyo bamama tomultiplie soja masango mpe loso la bambisi tokozwa tosali bamélange bio wana basoso bakolia bangombe bakolia bameme bakolia bantaba bakolia alors biso nde tokokota kolia banyama ya kitoko oyo ezwaka tongo te toyokani alors likambo oyo totangeli mibeko ya tata nzambe kolo miso azalaki kofingama papa kimbango azalaki kofingama mama moyo azalaki kofingama bapapa azalaki kofingama elelo mpe toza kofingama motu nyonso oyo abotami asalaka makasi po atanga soki atangi asisi ayebiki ya kozwa mosala biso mpe makanisi wana ezalaki na biso tobima mpe tokende kotanga epai mosusu nde babengaki papa zako bango misato balobi yo okende na lubumbashi kende kotanga papa mbenza alingaki akende na Allemagne bapapa bango misato balobi te yo okende te surtout na 5 mois tikala libela balakisaki ndenge ya kolesa Yerusalemi babio nyonso papa mbenza azosala na nkamba bapapa batindaki ye nga mpe nalingaki nakende na Italie parce que nazali mécanicien opérateur tracteur nayebaki tracteur oyo monene Fiat 70C yango nazalaki komema na otendele nalingaki nakende kosala koyekola na Italie toya na mashine oyo lonaka loso ye moko alongoli na matiti apasoli nyonso kaka meme tracteur wana kasi bapapa alobi kokende te navandi na ngati lelo oyo donc elakisiki mutu nyonso wana na ide atanga asala makanisi wana mpe ezali me toza kofingama biso tokozongisa te tozotala kaka moye toboya makambo ya bapapa ezali te tata azali kaka se tata totosa yango wana bamama bolemba biso te batata bolemba biso te towelela bokonzi ya likolo oyo etikali tokozwa yango te tokozwa yango soki toweleli bokonzi ya likolo te tozalaka na mpasi ntango nyonso tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.